bofandi bozwi vie bokotisi vie na kati ya buzoba tala lelo sans concert ate 2000 ezobetama te toyebi te vraiment maître ninja oya makambo bitumba te ya makambo beta na makofi te ya makambo nde osolola makambo miziki ya makambo bakiye koyelangaki maître te kono te peti te na make respect mpo nono makambo vérité album ya vie na kin esimbi te. Merci bien très cher ami fidèle internaute qui nous suit partout dans le monde sur Congo Ziboula Messo TV. Il y a la reine Omba, donc maman sociale, maman Morobien. Sans oublier, merci beaucoup à toi Cornelia Dossi, Givenchy à Tembe, Paola Schengen, Kilo à Londres. Merci beaucoup, c'est celui qu'on appelle le Logement, l'original et le véritable. Il y a Willy Mouchen, le véritable code mondial, Yamboka Oyo, merci beaucoup. Boza tellement belé bolinga nga René Abiri. Sangwezara Kenon ya Passi. Veut dire notre artiste comédien Pouloulou paix à son âme Oyo Akoufi. Donc jusque là il loko bomi Pouloulou ezoe banate batutu bara toujours na ba confusion. Bazolo baloba dit n'importe quoi mais quelque part photos à la rapper Hermon a respect des morts. Baby Pouloulou dès son vivant. Bien sûr, Kazala qui mutu, ala qui pe na ba problème, ainsi de suite na batu par rapport à ndenge nae. Parce que mutu na mukili, azanga ba problème te. Et alors, Pouloulou aujourd'hui il n'est plus, ba makambe belé komi kobima, ba faire ba poison, ba makambe belé. Ils allaient vraiment au ça la propreté. Tout est bien Pouloulou, nandenge vraiment est bien. À ça la théâtre, abanda au ça la théâtre est vraiment bien. Et il collabore aussi avec plusieurs artistes et musiciens, plusieurs artistes et comédiens aussi. Et avec Vie de loin, bazala qui vraiment bat oyoyo, vu que bango mi balé, basala moi ba rôle moko boé, et ça la vraiment moi bien na public tant ba mona bango ensemble. Et tout tika kolinga ko s'aimer to ko tia eloko oyo na ici que zate. Mais c'est que on a René Abiri non c'est pelanango te ça que non. On ne fait pas la fête lorsque ça brille chez le voisin. Kori ya ndeko na bino Pouloulou ezana nuna kati ya morgue. Ba artiste comédien bo bato boko fanda te bo sala fête, boza bato boko fanda te bo melamai parce que les artistes comédiens dans na kati ya Congo na koloba ke no bozala minimiser. D'ailleurs kutu bo ala charge na bino nanu na gouvernement ala raté. Donc na programme ya gouvernement na bilan ya gouvernement. Donc charge y a ba artistes et comédiens et zalarana noté. Bo vivarana nous na ba vie moko ya ba instabilité. Na biso na bino to vivara ba vie nzambe sunga muto na poto ayeda tinzi moi quelque chose. Mais moningo ya bino corps na ina ne koti na mabelete. Vous avez préféré d'aller prendre le jus, d'apprendre le vin. Et alors demain, bozo raisonner te que non bana na e bazan vie. Bino boke bo sepeli. Elenge zalaki ka keno ya kokende kosala na Pouloulou banzonzi bozwi mbongo bolie. Elenge zalaki ka yangwana. Mais lelo tala kortozo nazo zela totala esika ni tokolela Pouloulou. Nazo zela totala esika oyo tokolela Pouloulou et puis na organisation ni bino bokosala. Est-ce que bino bwana te kokende kosolo la organisation to pe des choses qui sont sérieux na fête. Et à la raté botika ko tromper vigilance. Botika marambo wana tozala na bolingo. Ba organisation na bino nyonso wana o ba asbel ba artiste comédien o ba kingani ba kibwidi ezala nation ste bozali ba hypocrite bolingani na bolingo mbebo mais na motema te. Et alors deuxième point, Matika Songo il vient d'être attaqué, menacé, tapé, tabassé par bande de voyous oyo batindi par des soi-disant chroniqueurs. Ce qui totali bien ndenga pinch bozana ba chaîne YouTube oyo ezatam suna ba abonné belina ba vie belé ko leka chaîne na Matika Songo. Mais bozo combattre moi na mutu boeti na ba niveau boepoani. Et aujourd'hui la Matika Songo azomona na te. Matika Songo azomona na te.
Donc tosenga vraiment na bato mitema malamu mututu o akoko zala keno azali na trace ya esika o matsa lekelaki abenga. Comme ça toyeba koluka ba solution soki pe sengi pe mbongo tokopesa po ba libérer Matika Songo a vivre vie na ye na ndenge moko ya kimia. A se retira na ba chroniqueur na ba chroniqueuse pour na soigner image na pe na réputation parce que réputation ezé loko basara na nango te. Et alors en deuxième lieu et troisième lieu s'il vous plaît, Grace Mbizi la sexy veut dire que star nabiso ya mboka. Grace Mbizi félicitations pour Nzembo au sali parce que Tantine Sophie na garçon ma bolin vraiment ba réussir te venanga les news des stars page ya solo ya kanda veut dire que soki les news des stars a cheyote c'est que obetselo wa bien te via na kunga ana pinch atali ayoki musique ya Grace Mbizi à comprendre que non moi soyo ayembi vraiment musique moko ya bien. Et puis bana poto bana monde entier musique ezate na kati sa poto. Na lobi bien musicien congolais moko te ko beta na kati sa poto. Na lobi yango bien musicien congolais moko te ko beta na kati ya poto. Bako sabino te ko ba billet o soki pendeni. Ba combattant même moral toujours, ba combattant même moral. Soko bimisi album na yo na mboka esimite. Et bongo libanda nde okeko simba e osimbelelani. Bomone bino nyonso tu wana ndenge bobomi orchestre fe na biso Weranson. Bomone bobomi orchestre Weranson. Ole bo sala promotion, ole bo bunda pona musique ya vie, bo fandi bo suivie bo kotisi vie na kati ya buzoba. Tala lelo. Sans concert à terre 2000 ezobeta mate to ebite vraiment maître ninja oya maramba bitumba te ya maramba beta na makofi te ya maramba de solo la maramba musique ya maramba bakiye koyelanga ki maître te kono te petite na makere respect pour non maramba vérité album ya vie na kin esimbite peuple congolais bozala calme irité watana bela cause nostra la pulga moto na tembe leki na bino mwana na bino yaya na bino ndeko na bino azo bimisela bino album sans polémique, sans mafinga, sans critique, sans nini. Album selon éducation oyo azwa et pas ya papa chéri, selon éducation oyo azwa et pas ya maman na biso Sylvie Mampata. Veut dire que maramba bi ezali, il y a beaucoup de surprises. Ya koloba trop ezali te. Ba merci beaucoup na bino nyonso to bolinga nga Rena Biri, bo continuer toujours pe bo s'abonner na chaîne oyo Congo Zibula Meso TV. Cornelia Doussi Givenchy, bah merci à trop pour Namarambozo, ça là vraiment, merci vraiment à Paola Schengen qui est à Londres, mon vraiment charge, bah ma cambo belé, et là j'aime l'original et le véritable. Faut sentir que bah ta poto, bah kangi, bah téléphone, veut dire que ah Nzambe, m'a appelé, oh boy na kin bah bolé là, et bon ma bolé na poto au sougandé.